Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Nababone Nanga Nyoso, Bamesina Kolandanga. Bonjour à tous les Gaulois, Gauloises, gladiateurs, Gaulois libéral et bonjour à vous. Et aussi bonjour à tous les Abakouk. Bonjour à vous, meilleur V, Nabandeko Nyoso, Obalinga Kadorkas Bolokoko, Nabaye Nyoso, Oyo Basute Nakangai, Baye Nyoso Babenga Kanga, meilleur V à Sam Koukou, meilleur V à Sila Bissalou, meilleur V à Tata Mwasi Dibinga, meilleur V à Tonto Hervé, à Maman Miss Lolo, à Maman Blondine et Mafuta, MK, Sandrine officielle, meilleur V à vous, meilleur V à Oncle des Abakouk, depuis Paris, meilleur V à toi, meilleur V à Papa Yoshua, depuis Canada, meilleur V à Rolling Zinga, la maman sociale et pourquoi pas, à Rachel Ngaloula et Rosie Ngaloula, Mamingo de Julie Ndaya, meilleur V à vous tous, Balobi, c'est la fin de l'année, Tokomina Mboul, année Soukayane, Soukayane Balobi, Erozo côté 2023, Luka Ozala déjà déchargé. Ce Rosala qui n'a mis Kumbo, mais Maki, Okoma, déchargé. Voilà, like lenga vidéo, commentez lenga, partagez, Dorcas Bolokoko, Abakuka Vigoloiselle libérale. Je vous aime tellement, like Sam Coucou. Partagez lenga vidéo, nanga oyo, nalinga abino bande konyoso, mingi. Nalela bino ya trop na ndenge ya rosaranate nzambe nanga oya kela likolo na fe oya bateli biso komanda le 1er janvier ti lelo le 26 décembre 2022 nzambe wana akotisa biso 2023 année ya sika malamu tokota na kimia et puis na 2023 tosala mama malamu. Voilà, Dorcas Bolokoko bon mon à côté photo si la côté Dorcas na terre si la tala rara ye idéologique. La maman de tous les Abakouk. Et puis la maman de tous les Abakouk a souhaité meilleur vessie la bissa a souhaité meilleur venaye na Abakouk nyonso ya monde entier. Kokanisate ke mam sa bosani biso ndeni mam fiti fi kwa zolo bate. Abosani bisote alobi meilleur vena biso nyonso Abakouk. To fêter bien, alingi to fêter yango na paix, alingi to fêter yango na kimia nyonso. Alobi cette fois-ci Abakouk nangai ngana bino kimia toujours. Tokende na paix. Voilà, meilleur vena biso mams toyambi yango. Likez la vidéo, commentez, partagez cette vidéo. Toza rosala yango pour la fin de l'année. Vidéo oyo, je crois dernière vidéo au monaki concert nanga na ba confrère nanga ya ndeto défendra fille basala ki nazala ki na moi empêchement nazala quitté et na lobby non bandeko nanga basali pourquoi pas aussi que Dorcas Bolokoko aya asala pe vidéo na ye donc ezali bongo vidéo ya Dorcas Bolokoko vidéo ngo lobby nini Dorcas Bolokoko na ye ko s'excuser chez les Abakouk Babakouk nyonso c'est pas tous les Abakouk ne balingaka benjure, c'est pas tous les Abakouk ne balingaka to finga. Il y a ceux sur 100%, peut-être 10% ne balingaka to démarrer battu, mais 90% bazalara contre benjure. Dans les Abakouk, c'est comme ça. Yango na ena Abakouk nyonso oyo na blessa ki na 2022, oya Monique Kobanda le 1er janvier. Excusez. Le 25 décembre, Dorcas Bolokoko a pesanga mutema pasi. Dorcas Bolokoko a lezanga. Alors, ma parole m'a obéissé pelisanga ite. En tout cas, elongo na Nzambe alola et puis devant Nzambe na sengi bino bolimbi si tolobi ba excuse. Tozo kotane ya sika to lukato kotango na kimia. Ozaki na kanda Dorcas site msune loko moro boya lobaka moro boye. Totia na se Totia kimia en tout cas Dorcas Bolokoko aye bolimbisi na kombo ya Abakouk nyonso ya monde entier Dorcas Bolokoko aye kosenga bino bolimbisa oya Monique azwaki libaku mora munene
boloko muta beti sa ke libaku wana en tout cas na sengi yo bolimbisi o donc ça sera émission mo boya fingara ngai toi tangara kombo ya biso boye bolimbisi tozo kota 2023 nous voulons que na 2023 to sa mambo minene oyo tokokaki kosala nguna 2022 te 2023 er toza kota elongo na ye moko sila bisalu l'impératrice ici de mon cœur to pesa le meilleur de nous. Donc s'il y a des émissions, oh on a 2022 tout ça l'a quitté, mais 2023 tout ça l'a yango. Tout même ma stratégie mususu ya lolenge ya kosa ba émission. Dernièrement na sepel na maman quoi ben ya lobby d'Orcas. C'est bien bon né au redéfendre ici là. Et tout ko tambola na ba communauté ya ville ya Kinshasa. Pour biso pe na pota to ba combien si la za ko teka kuna ou combien si la za ko trama na Kinshasa wana. En tout cas maman merci na yo na idée au pesinga. Vous voyez maman a fingité mais encourager et puis pesinga idée mo onga mona moni resunga nga lobby na roki ko sala on peut se pe bino babakouk. Babakouk bon le kelenga vidéo. Tozoli ya bonne année bientôt et le premier bientôt le 26. Nazu ata code abakouk mon côté. Hein? Atako d'Abakouk morona nous na zuite. Abakouk atako da mutute na zui position. Bon pesa nga ba position et na tindeli bino ba kombo la nga nyonso. Atako na zuite tisiko. Bolobi ndeni. Mais il faut te lire cause na Babakouk que ça tellement bien. Babakouk bazali bato yo nzambe ya pambola et puis atinda biso na banzina ba pour pambola rabiso. En tout cas les Abakouk moi je vais manger hein. Na lia poulet, na lia soso mingi na lemba. Na na beza olia turo ngombe na lia ntaba na lia ngulu. Ba tumbela ba mbisa mai. Abakouk bolinga bongo te. C'est ça que j'ai besoin. Donc, mon combo langezali wana na communauté na boromo na combo like vidéo benga na numéro na tindela na code na ngai. Je vous aime les Abakouk. Voilà. Na lingi bino ya trop. Donc, yango na bandaki koloba 2020 23 oyo ezala année mbula ya malamu pour même na kati ya fila ye moko. To pesa fila wana kimia. S'il vous plaît, bandero nangai. En tout cas, er tozo bana 2023, to pesa mona moi ça batu kimia. A fingami trop na 2022. Si miniature tout combo na ye. Biso mo pe batu na yo to défendra ye. To sali ke batu ba finga ye. Mais 2023, to pesa mona moi ça batu kimia. To lukela ye pe. To pesa penza kimia. Azwa pe, azwa kimia, polo bi ezala bien, ezala teke non si la wana boenini te, tolingi na 2023, SB na biso akome na biso ba meilleur film oya koma na 2022 te, apesa biso les meilleurs na 2023. Donc nous les Abakouk, nous sommes là juste pour consommer le film des filles là, eux l'encourager, c'est tout. Donc 2023 oh Babakouk préparons nous to bonga malanenga au saranate parce que SB na biso fa biso le meilleur na ye SB na biso fa comme na biso ba film kitoko biso ba pandi sango ya SB na 2023 toko finga mutute to blesser mutute mais to royane ko défendre star na biso et puis to roya ko sala ba promotion ya film na biso roya bisa batuke to consommer domination to consommer plutôt ba film ya SB to consommer ba film wana. Et ben là, c'est inquiété. En tout cas, tu année Philippe Penza, si la côté si film était ya toyebi oya bombeli biso na mois de janvier année 2023. Tous la mte makokita. Balobi biloko malonga e umelaka. Biloko ya bien e umelaka. Biso tous la kaka na peu. Po era okobimisa. Biso tout aux allez tonner puis te coca moi. En tout cas, c'est fille de mon cœur. Moi, je t'aime bien, je t'aime bien. Que mon Dieu te bénisse. Zamba Pambola yo 2023 aux na longue vie. Zambe a bénir yo, a bénir chaîne na yo. Activité tout au yoro luko ça na 2023. Film tout au yoro luka au ça na 2023. En tout cas, Simba. Et puis et pas na biso bato to défendra yo nyonso to ko luka to ça na 2023. Zambe alola accompagner biso. Nous voulons vivre la paix, même et pas ma comédienne abisso, toligi kimia ezala.
Abakouk partagez la vidéo likez ngai Dorcas Boloko a s'excuser pas Abakouk nyonso oya lezaki 2023 oyo toko tango na malamu 2023 to simba ba bénédiction oyo nzamba lobaka kopesa biso batu pe boya botumbo la biso te s'il vous plaît to boy problème tozo kotane ya sika yango nazo bino Abakouk cette fois-ci Moutou a kofinga fil en année 2023. Moutou wana Abakouk a kochaye kate to ko répondre yete. Parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de gens au biso toza ko fou la bango. Il y a des gens au toza ko lobe la bango, toza ko fou la bango tout le jour. To fou la batouana. Mais to lobi année 2023 ato fingi sila. Ato bambi e mabanga. Biso to koya to kolobe la yote. Parce que boza na succès te. Nous avons compris que si l'andi a na succès, si l'andi a zali na gloire et belé. Yango batutu baluka kaka sila wana. Donc année 2023 Abakouk to kobeta bazo bakara bayu makara. Toko occupé mutute ata baye ndenge nini oh ngakutu boye toko occupé mutute ata na TikTok kuna dernière vidéo na sala ki yango wana kuna na TikTok na kosala lisusu vidéo te. C'est l'année 2023 on doit commencer notre année na kimia nyoso pour suka na ngope e suka na kimia bomoni année 2022 banda kina matata makelele suka na nzamba sali tozo suka na biso na kimia yango tozo linga to kokota 2023 na biso tokota ngo na pe mwana mwasi ya batu il faut azwa pe repos. Tu vas avoir un bilot comme ça, nous avons comme un film, mon alia comme un film à côté YouTube, à côté Moutumaka fini et être découragé. Ça fait pas bien. Et ça la bilo qu'on a, ça la bien, ça fait pas du bien. Et ça la bien, en tout cas, on doit arranger notre comportement. Nous, panzi sangoto, bongisa, totika, fila, kimia, totiape. Abakouk, nalinga bino mingi. Like vidéo nanga commenter partager tolingi pe tolingi tolia tolingi tomela nzamba pambola Abakouk nyonso oyo ba consomera ba film SB nzamba pambola Abakouk nyonso oyo ba soutenaki Dorcas Boloko ko banda le 1er janvier til le 26 décembre nzamba lola apambola bino nana eloko kopesa bino te menzambo yo oya kela likolo na sende apambola bino bozala ki ebele pour na soutenir ngana ba moment difficile ba enleva kingai bino bozala ki wana nazanga ki téléphone Abakouk atinda ki mbongo na ye nazanga ki mega Abakouk a contribuer ki na mega na ye nazanga ki akolia Abakouk asombela ki ngata lipa en tout cas Abakouk nyonso naza très reconnaissante envers bino nzambe na ngai apambola bino oyo ezali message ya Dorcas Boloko ko yane 2022 ya suka nalingi pe nalingi kimia chez les Abakouk nous voulons la paix et pas Abakouk ezali bolingone renyaka et pas Abakouk hypocrisie renyaka te tozalaka mal à l'aise mais tozalaka à l'aise et pas Abakouk ezali place ya récite et pas Abakouk tozali wana pona ba vie belé de meilleur ve à tous les Abakouk bazali na monde entier meilleur ve na ba groupe tout ya Abakouk tozala na Londres tozala na Suisse tozala na Allemagne tozala na Johannesburg tozala na États-Unis Canada Angola, Maroc, Maman Francis, Christian, Maroc, Toza s'occuper wapi wana, oh na Japon, na Chine, Abakouk ya monde entier nyonso, na pesibino, ba meilleur ve, Dorcas Boloko konabino, alingarabino mingi, je suis avec vous, je resterai avec vous, toko continuer, lutte na biso na ndenge ya malamu toko bunda contre binemi nyonso na ndenge ya malamu toko telema moralement physiquement spirituellement pour notre star et notre artiste Fila Bissalu que nous aimons beaucoup. La d'abord vidéo Abakouk
Tocha ba jamais belé. En tout cas, tolingara fila bisalu mingi fila nzamba pambola yo bisika ozali. Nzambe ya benir yo, zala kimia bisika ozali, kimia nzambe ya accompagner yo. Lelo nanati po nanga ki mama pasteur. Hey. Bilo bongolanga. Abakouk la liete, balobi le premier kalamingi te. Nazo belle la bino nanko parce que vous êtes ma famille. Hein, yon nazo belle la bino, j'ai pas mangé. Si qu'on a vu ça kalo sauter ni à semoule. En tout cas, j'en ai besoin. N'a vu codité. Papa Yoshua, le président de tous les Abakouk. Moutasili Saranza nanga ya libou, mon papa Yoshua. Hein, Sam Koukou le nécessaire. Sam Koukou le nécessaire. Moutou a comment vandi boye. Le cas Wester. Moi 400 eye. Hein, boende zalaka. Ba Sam Koukou, ba papa Yoshua. En tout cas, te refaites bien. Nzamba pambola bino, na lingi bino mingi, to continuer qu'on s'abonner na SB, continuer qu'on s'abonner na Bolokok officiel, continuer qu'on s'abonner na TikTok. Na un message pour les Abakouk. Si la bisalou azara na TikTok, s'il vous plaît. Si la bisalou azara na TikTok, j'espère que tu sais comprendre.